bolingo ya mwasi na mobali. Boyoka likambo ndeko na biso alobi na kini. Boyoka ye na sepeli na ide na ye pe na sepeli na makambo oyo alobi. Boyoka ye. Si oza na poto wana boule na yo ya obala petit mo na Afrika. Dans ta tête, tu penses qu'elle est seule. Petit mo boyeba nga na Facebook bosola bien. Owa niveau ya boulot ya obala. Mibali na bango biso yeyo. To comprendre biso je. Au moins pe boye pa otindele $400-500. Kanga mna oketika na Western to bendi yango to che base. Boko mate vraiment. Hein? Okobala kuna basi bala te. Bandeko boyoki ye. Alors ngala komeka kopesa réponse na makambo oyo ndeko mobali alobi. Po eloko ya lobi parmi biso pe na poto tolobaka na biso yango ere moko na kati ya mitema, ere moko entre biso na groupe. Alors ndeko mobali alobi yango vraiment po na poto na Kinshasa tome kolanda pe toluka eyano. Yango na sepeli nelobeli na courage. Si oza na poto wana boule na yo ya obala petit mo na Afrika. Dans ta tête, tu penses qu'elle est seule. Petit mo boyeba nga na Facebook bosola bien. Owa niveau ya boulot ya obala. Mibali na bango biso yeyo. To comprendre biso je. Au moins pe boye pa otindele $400-500. Kanga mna oketika na Western to bendi yango to che base. Boko mate vraiment. Hein? Okobala kuna basi bala te. Mbote bapapa bamama bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote pana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Honorite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Si oza na poto wana boule na yo ya obala petit mo na Afrika. Dans ta tête, tu penses qu'elle est seule. Petit mo boyeba nga na Facebook bosola bien. Owa niveau ya boulot ya obala. Mibali na bango biso yeyo. To comprendre biso je. Au moins pe boye pa otindele $400-500. Kanga mna oketika na Western to bendi yango to che base. Boko mate vraiment. Hein? Okobala kuna basi bala te. Ndeko mobali alobi po na mibali ya poto. Tokolobela pe mibali ya poto. Ndenge bakende zwaka basi na Kinshasa abituni pe soki na poto basi bazalaka te. Me biso nyonso toyebi na poto basi bazali pe ebele. Na mokolo lelo yo basi baleki biso mibali na ebele. Basi baleki penza biso mibali na ebele. Po mingi pe babotami awa. Mingi bakoli awa. Mingi pe bayaki na regroupement familial. Misusu pe mibali bakebala. Yango wana basi na mokolo lelo yo baleki mibali na ebele na poto. Ato biso mibali moto to voyagaka mingi poto ya ozwa yo moko basi babotaka courage aya ye moko bazalaka moke. Mende tant tosala kalikile bango kaka bakobima ebele na mokolo lelo yo. Alors
ndeko mobali likambo oyo alobi nabanda nano neti ngai moko papa robo soki nalingi nabala mpo nasala yango deja nalinga nabala awa na poto nakuta na basi likambo le plus difficile ezali kodeplace donc nanda kodeplace akende pa moninga surtout soki mwasi aza na nationalité to aza na mokanda na ye ana ndako assez stable soki aza na bana automatiquement makambo eso makasi mpo bana wana mpona badeplace baklasse na kote abamesani mpe ye moko mama azotala mbongo ndenge yaka soki adeplace makambo mbongo eyoki ndenge do yo mobali fo deplace mibali ebele mpe badeplasa bakende pa ya basi esimba mpe baza na basi na bango na ndako mibali wana mpe baza na mikanda banationalité so totali meme en Autriche bisika naza mibali bakende na Suisse mibali bakenda na France mibali bakenda presque partout pa ya basi oyo balinganaki mpe esimba baza na basi wana moko mpe to mibale bakabwana basanza nzela me esimba comme tel basi mosusu mpe baya en Autriche esimba donc ekendeke nango sikoyo ndeko mobali alobeli likambo mpo na nini kokende kolinga na Kinshasa kokende na Kinshasa ezali na avantage ya ndenge nini soki oza jeune nano bala te okolia na poto okebala na Kinshasa eza en tout cas des avantages po jeune okolawa ata okolawa te oye awa jeune oye ata na 20 ans ata 22 ans de soki bala na Afrique ntango kokisi 30 ans to 25 ans eza des avantages avantage ezali obaleli awa me nde okokende mpe na kini omona esimbi epesi mpe avantage me ezali des avantages soki olingi relation mpenza ozobala mpo ozala na mwasi noti liwa ata bokokabwana me soki kalikili no ezali ke nazobala mpo na libela alors balela awa na poto eza mie eki okende bala na Afrique bien sûr nalobi bien na Afrique mpe kosimba nango soko oye na mwasi na me ezali mie bala nano awa sikoyo moto oyo adepase ba 35 ans ezala otikala kobala te na vie na yo oza célibataire to obala odivorsa soki oleki age ya 35 ans oza mwana mobali wana sikoyo eza presque ndenge moko na obalela awa na poto na obalela na Afrique ndenge ndeko mobali alobi basi oyo Afrique bazalaka na bato na bango awa mpe na poto soki okomi na age wana 35 ans mwasi oyo koluka ata aza na 30 ans ata 28 ans aza mpe na mutu na ye ata azoloba ye te maza na mutu mobali tozali ebele bamibali oyo tozali ebele mobali
ya ba age ba 35 ans azane pe capable asali une année 2 ans 3 ans azana pe na charité même makangu ya kosangisa nzoto même ndumba azwaka pete baza ebele sikoyo basi oyo baleka 30 ans 3 ans asangisaka nzoto te bamuke problème nde moto akosangisa ne nzoto okokomona ye to okokomona ye te me nde akosangisa nzoto do basi majorité mingi baza bongo aza libre ana moto te me aza na moto asangisaka ne nzoto ata lobi na oke copain na nga suka nazalaki ne ça fait 4 ans de lakisi copain oyo bato bamonaki oyo bato bayebi me lakisi teke oyo azosangisa ne nzoto to bato azosangisa na bango nzoto yango boyoka basi mosusu bato mosusu akontaka bango baexcité baa mpe na raison parce que abomba yo tout le temps donc oza exika ya sous-marin me obimaka na ye osalaka ne nzoto do bongo alors sikoyo yango wana mobali oyo deja aleki 35 ans soko alingi na poto oyo eza réponse mpo na tonto wana basi wana baza mpe na bato na bango sikoyo na Kinshasa ntango alingaka elobi tonto wana baza basi na bango okokotindela ye mpe $400 okomona mobali moto akezwa oui esalamaka parce que nga na poto natini mbongo ayebi soki azwi motu moko azozwa ngo na je ntango nga na 35 ans ye aza na 28 ans azozwa ngo na je yo mpe oza na Kinshasa ozwi yango moshina problème eza te me sikoyo mobali yango ya 35 ans ntango aprepare akiti kini aza na motuka ya ngolo bilamba ya ngolo loposo ya ngolo azala bogart to vilain me ntango aya na position ya ngolo akiti yo sikoyo mobali bokabolaka mbongo na kopine na yo problème eza te kopine alobi bon lokola akiti tika mpe ana fiba ye ya monene me kopine oyo ntango akokoma bakoswana na ye aza mwana poto akosantiri ke mobali yango ye na telefone akweyaki makasi en face boye elobeli abando sentir parisien azokweyela ye te pourquoi abando sentir parisien azokweyela ye te parce que parisien ntango ake mikili do mwana poto mikiliste ezala uta Allemagne to wapi ntango akiti na Kinshasa partout kaka kokita donc akomo sentir aza différent na bino mpe basi bakomo ya bango moko ayebi mpeke aza na mwasi alingaki na internet azomona mpe basi oyo baza bavoisin wana bazoleka bazopesa bambote donc azoyebake naza na kapasité ya kochange mwasi sikoyo tonton oyo bozwa $400 na mwasi na yo do ntango mwasi nake mona parisien ata lulako ndenge nini ide wana ya koshina ekochange surtout bokabulaka mbongo yango na yo seke mbongo oyo ya yo opesaka ye to oyo ye apesaka yo emankaka bino quelque chose yango bovivraka na mbongo ya parisien sikoyo parisien aye motuka ya ngolo jeep mwana poto akozonga mpe na poto donc mwasi oyo ye kotala alingaki ya parti na poto
Pe mwasi wana yebi ke bakobalana akomeme na poto po basololaka yango. Sikoyo tonto kanisa yo moko. Ata yo ozali oliaka ba $400, ba $1000. Tango mwasi na akutani na parisien en face. Bapesi bilamba bamemelaki ye. Bapesi ba parfum. Kokende azokende boye. Bafi ya quartier wana bazobwaka lesoi. Bazoloba dika oyo aye na flat. O penza mwasi akozwa. Mwasi oyo. Badika yango na poto. Miso ekufa. Bamisu bazoloba. Yango bato mosusu babetaka mabaku boya. Me o penza. Ndenga yawa koshanza ide te. Aokanga makana na ye. Donc mwasi oya yo ndeko mobali wana kini. Akoyoka biloko wana. Soka yoki yango te ye moka bando imagine yango. Bongo okomona comportement akolatelo kuna. Akomomona siko poto. Pota bova na ye na ndako. Bokoti na TikTok. Bokoti na YouTube. Bozomona Karine Mokonzi na Baron. Azolamba ba crevette. Bomoni Karine Mokonzi na Baron. Na neo tambutam na torut. Ndeko mwasi alobi, poto. Poto penza yango ekanga minga. Muto akomemanga na poto ye aye. Apesi nga pe bilamba. Apesi nga pe mbongo. Oyoyo. Tokabulaka ne mbongo wana lingi pe tokabula we. Akanisi turo nga na kushina. Tika na pesa ika mbongo. Nga penza. Na kekaka. So tokabwane tokabwana poto. Nandi pete tokabwana. Na kende penza kuna na sukoma. Na bando kita. Na bando sala commerce. Mwasa zana kin akubando kalikila bongo. Na kende poto. Na bando china ta $100. Na bongisa fami nanga. So pa na fami wana te. Na bengisa taba o bana mboka. Na kipata. Bana ndeko nanga. Mwana mwasa kukanisa bongo. Donc yo mutu na Kinshasa. Bokabula ba $400. Oto tindaka na Western Union. Ozana avantage. Tango mobali ya na poto akendeke te. Akitaka te. Mais tango mobali atie lokolo. Okana problème. Pongai banda na zana poto awa. Na yebisa batu presque nyonso. Ke mwasi nyonso azaka na mutu na ye toujours. Alingaka. Ata lobi aza libre boy. Mayaka na mutu. Ata na balingani te aza na mutu. Majorité baza bongo. Do tango ozolinga mwasi. Komitungisaka pete soka na mutu. Ponga majorité ya basi pe o na lingaka. Batuna nga te tita una koli so na mutu. Batuna ngai soki tolingani. Soka tuninga ozana mutu wana tozolingana ba Facebook na internet. Meto kutani boy en face. Soki na lingi en face boy. Batuna te. Majorité batuna te. Te mukolo bosangisi nzoto sima komo tuna. Aotuna pe directe. Azomemona masolo moko boy tieko bima soki ndenge nini. Tio lobite yana tia to solango te. Mais siko na Facebook na internet soko lingi mwasi alors atundaka ozayo moko pona ni ozayo moko. Donc ba question ezalaki belé. Ça dépend pe ya âge. Ba misu batunaka moke kaka, misu batunaka ebele. Misusu pe balekisaka neti tribunal. Alors ndeko mobali oza na Kisasa ngeloko na koloba mobali ya poto surtout oza na âge net ya yo pona moni yoza deja koleka âge ya 35 ans to wana ba 35 ans na ebite na kokotya âge te pona zomona video
alors na age oyo lobi sikoyo yo soki eza na mibali modele neti yo aza sire na mwasi na ye mpe mwasi na ye so balingi ye bakezwa $400 yeba mobali wana azosala perte na vie perte akosakana te neti nga sikoyo oyo sikoyo na 57 ans na kalikile lisusu nakobala bon nakalikilaki kala mingi te na luka deja na bala natikaki nayeki kokalikile lisusu me mpo na ngai te nakalikile mpo bana misusu baza mike na famille na ngai misusu bana Angola misusu bana Kinshasa alors fo natala soki naye natala bana moko nabengisa na poto donc fo bazala na mokolo mama bana bandeko nanga surtout bana ngo bazali bakufela mama bakufela bapapa do baza orphelin me bana kata famille na bino sikoko kobengisa moto moko ya famille no abima mama sikoyo ekipaka mpe otala bato yango oyo aza na condition abima mama ya bana wana mpe kobota likambo nini sikoyo na kalikili oyo nga nasalaki esengi moto ya famille te esengi moto ya libanda donc moto ya libanda wana mwasi natali sikoyo basi ya age na nga to oyo naleki na 7 ans ya ba 50 ans donc natali na ntango bakoya ekokende bien mpo ya poto alors nakalikile mpe modele nga nakalikilaka wana koloba ngo te mpo nazokontinue kokalikile ezopesa kita mata mpo nayebi basi ya age na nga deja oyo ya poto fonctionnement na bango ya Congo nayebi te me nazokalikile makambo oyo nakoloba te nakiti na mwe age oyo sikoyo naleki neti na 10 ans non na 17 ans basi neti 40 ans bongo donc eza avantage ata totie basi neti ya 37 ans ti ba 40 ans même 35 ti 40 ans eza avantage mpo na bana wana nakende tout droit totia neti Carmen Odia Carmen Odia oyo ya chroniqueuse oka bozomona premièrement aza na mobali wana eyebani aza na motu mpe akokoshome te soki oboyi ye na 12 à 2 minutes akoko remplacer candidat sikoyo ngai nakomona somo wana te ngai nakomona somo andimi na force na ngai me sikoyo lokola nakobala mpo na ngai te so na na bala ezali mpo na neti bana wana donc fo natia Carmen Odia na bana oyo bana kini na poni moko to mibale to misato connexion na Carmen Odia donc Carmen Odia ntango akoya na bana wana soki akoya na mwana moko ndenge moko regroupement familial ekolanda ye so akoya na bana mibale moko atikali donc akoya na liste ya regroupement familial donc akokotia mibale yanga akokotia mpe mibale ya famille na ye mpo Carmen Odia aza na baser baza na bana alengelaka bango akipaka bango afutelaka bango classe donc fo nakalikile mpe bana mibale ya bango orie nazwa bana ya ngai problème eza te so akotete bango ndenge nini na poto awa eza poto soki mama atete bana mabe bana bakotraite ye sikoyo bien mpo bana atuka na poto soki mama otete mabe
bakado ezali baza bana te ya 12 ans soki ya 8 ans te baza bana moko baza baminere me baza na mutu ekemba baza calme mutu eyali ya kokemba ntango bakoi na poto ekokemba lisusu donc wana eza avantage donc Carmen Odia nabali ye me nabali ye mpo amemeli nga bana mpe bana wana baza ya ye awa na poto so bana wana bakomi na 20 ans 22 ans bakomi osala to bazwi ndako mama na bango Carmen Odia kaka Carmen Odia akabwani nanga azwi mobali mosusu mama na bango Carmen Odia kaka bozo comprendre mokeno ata bana bakei na vi na bango me mama na bango légalement Carmen Odia sikoyo lokola bakufela bamama bakufela mpe papa alors bayokanaka bien ere moko na Carmen Odia bayokanaka mabe me bakozala na basentiment moko boye mpo bana wana bana mama te bana papa te bakufa donc papa na bango ngai mama na bango Carmen Odia likambo emata ekita na se mama na bango kozala Carmen Odia sikoyo aza jeune boji mama aza bato age na ngai te donc bana wana bandokola bakozala libre na bavi na bango Carmen Odia akozala libre na vi na ya kosala soko aza na nga to aza na ngai susu te mais entre temps Gana aza na bénéfice Carmen Odia na bénéfice bana bana bénéfice donc eza mpe stratégie kokende bala na Afrique eza na makambo ebele ya bien moto akende balaka pamba te sikoyo bamisu mpe bakende balaka mpo aye na mwasi na ye ayebi nanu makambo oyo te to akomi nanu na makambo ezalaka na poto te ntango akoya akoyeba me ye mobali ntango mobali mwasi azoyeba bapoto mobali azobotisa mwasi to ayebi nde bakomema ndenge ye akanisaki to soko aye akei bakabwani probleme ya te asiriki kaka aleli to aleli te alobi eza ku eyelinga mpo bato ebele bakende Afrique baya na basi awa basi bakima te majorité banda ngana na tie loko na poto te basi bakimaka balaki na ntango ya kala lelo mpe bazali me majorité baya na basi bakomi mpe bakoko na basi na bango loba basi badekona oui bazali basi bakoma kobanga mibali te bazali me basi mosusu badekona babangaki mibali te ti lelo baza mpe kaka couple donc mobali ya poto soki ebala na kini riske eza nango makasi te ya mabe riske ya likambo mabe eyela ye eza moke eza nango makasi te sikoyo riske ezaka riske ekuta makasi te me swa ya bien ezali na bana oyo basuki ti na age ya 34 ya mibali babalela na poto na Afrique mpe eza nango bien me babalela na poto dépense ya moke bapapie ebelebele te mwasi aza deja na makambo na ye awa to aza na famille na ye bobalani bobandi vi na bino normal boyebani moto akoyekola likambo moko ya mboka ye sika aza te soki ebala mpe na Afrique mabe eza te kaka sala shwa na yo ya bien soki olingi ozala ti bokoko mpo bato mosusu mpe babalaka abali kaka mpo na kobala asali ne shwa te ekende beba ebonga azokipe te dakanisi ozokomprendre neti ngai nalobi likambo ya Carmen Odia nakokobala ye tokabwana tozala na komona oka ndenge moko mpa na nga mpo bana baye
ekoki. Soka linga zala azali, soka linga kende akei. Pananga bana baye. Donc bongo. Mais en Afrique, na poto baromona, Papa Robo abali Carmen Odi. Carmen Odi a pas romona na bali à part koyoka nenga zoke émission oyo. Sans émission yo na ko beteli lisolo te. Na ke na bali poto kabwana te poto zalatili wa. Mais na yebi babiloko kokoya. Donc na préparer dango. Soko ye na koluka na che moral tovanda. Soki na monike e osimba te akei. Surtout soka déconné atana le bito vanda mais atikali modèle suna mona kiete. Donc era makambo ko changer. Bon, le quoi la peine à 57 ans makambo ko changer kaka. Ya mwana ndeko mobali likamba bolingo libala ekozala kaka na ba question na ba point d'interrogation. Na bolingo yo moko ka préparer yo moko préparer bonheur na yo na malheur na yo ezaka pa na yo nazoka awa na internet mutakoloba pona mobali okomona sino to souffrir pona mwasi oyo kobala sino to souffrir te soko souffrir yo mtolingi bonheur ezo dépendre na yo obala mwasi malamu obala mwasi mabe bonheur ezo compter na yo ezaka tanto buka pe biki na classe balobi obebisi vi na obuki biki ifalo silisa ozana mukeboy kaka zo calculer poto okende lango ndenge nini batali pe lipapa no visible babeti maboko baseki batala pas même 2 ans okomi na poto otindi pe photo lettre kaka te olati pe kitoko beti phase na balabala pe bamoni penza ki poto na mindele eloko liboso bakomeli okomi ndenge nini mpona okoma kuna esala nini bakoma omona ya facile mpo bango na bachaussure bamona yango ya drôle yo na visible okomi donc comme ça ça passe ndenge eza mpe na babolingo mosusu okelinga mwasi oyo balobi vino baby batala bwe 10 ans batala bwe 20 ans batala bwe ti bokomi bakoko ambo mosusu balobi no oyo mpe aso kobali ye mwana oyo atuka oyo mwasi akobala bokoma na poto bokabwani bango to balobi yo moto ya mabe lokola ya azala malamu bandakala ntango akolobaka demo bandimeli ye yango wana mpo na kozala ere na vi na yo ezodépendre na motu mosusu te na yo na mosala na libala na kolia makambo tu ya vi bando botama ti mokolo komi koko ti mokolo okufa mpo ozala ere na vi na yo ezodépendre na yo wana bondimela ngai yango nga Papa Robo napesi yano nabosani bino kuna te na yo pe lisusu. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama.
Bonjour, la famille Elengi ya Komba, Congolais TV, vraiment, Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP qui a mata, et boss, des boss, il y a ni à faire danger, donc on va accepter le Lazaki. Il y a boss na biso JP qui a ma, nzambe na ngai, ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa isaote. Donc on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, la famille Elengi ya Komba, Congolais TV, vraiment, Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP qui a mata, et boss, des boss, il y a ni à faire danger, donc on va accepter le Lazaki. Il y a boss na biso JP qui a ma, nzambe na ngai, ba boss bazali, ba boss bazali. JP qui a ma, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa isaote. Donc on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, la famille Elengi ya Komba, Congolais TV, vraiment, Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP qui a mata, et boss, des boss, il y a ni à faire danger, donc on va accepter le Lazaki. Il y a boss na biso JP qui a ma, nzambe na ngai, ba boss bazali, ba boss bazali. JP qui a ma, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa isaote. Donc on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss.